mona TV Rambo azo ça l'émission de cinéma kamba fali boy atanga peyo atanga toujours Eric Tuti mais yo c'est comme si non ngana umeli na omoni quartier latin et comme na bureau on a tout ça là qui ponanga quartier latin ngana sala promotion album loi ultimatum wake up et puis droit de veto mais c'est vrai ce que tu as dit. Est-ce que Boyoka Kofi a Aboakinga même n'a dit vérifier Oyoka Banzembo Nyoso ba répertoire Nyoso ya quartier latin Aboakanga te une émission est-ce que Soyoka atanganga une émission moko ya do you vite fait Banza London TV Lobby Lelo tu sais la vie est courte, le temps n'est pas notre ami et l'âge n'est pas de notre côté. On avance tous les jours vers Tombe Nabiso, y compris Kofi. Il n'est pas immortel. Tu avances tous les jours. L'air la moki na tongo, ozo tambola na tokansake, na ke rendez-vous, na ke musala. Non, tozo sala ba pawana pour to avancer, ti togoya ko kota na Tombe Nabiso. Parce que parcours oyo to sali na règle na biso soko tie règle oto benga lat na kin 30 cm. To poussani to komi côté à 30e centimètre wana yango nde vie na biso etikali muke par rapport à oyo biso to si to sali ça dit tozoke na kufa sans exception aucune. L'homme est mortel. Kofi Olomide est un homme, ça veut dire que Kofi est mortel. London TV. Avant d'abord na question oyo on appelle si Hervé Aurore Majestique Bambote Esika okotala émission oyo Hervé Aurore Majestique leur verra mbaza ko benga asenga ki bayana fali ndengo lobi eratala ki fali na TV abenga qui est plus comme un danseur ou un chanteur musicien chanteur à intégrer pour azala musicien quartier latin ou comme un danseur maman nangai salaka ka Congo wana ba danseur bazaboni. Même groupe Kake Zarobine la Mobutu, batu, ceux qui 50 bazobine la Mobutu. Hein? Yo moni batinda penza voiture, ya kitoko qu'on a chauffeur et que les reçoit danseur. On ba bina na ba groupe Kake na ba kenda. Fali c'est pas un danseur. Nous tout na Congo, chanteur nyoso na Congo, azapé danseur. La preuve en est que yemoko ya na biso Kofi Olomide. Kalazala yobinate. Mais les lots sont autant ba grand danseur na Congo, il faut tangaper Kofi. Oh yozo Banza London TV. Ba yebisio que danseur a oki ko yemba ba voko o nyonso fali a yembate. A oki te kozala bazoyer azala privilégié na nzembo moko alata la même tenue na kolo orchestre et c'est pas n'importe quel kolo orchestre, c'est Kofi Olomide. On parle là de Kofi Olomide. Bala tindenge moko nzembo sali succès. Et puis banzembo o nyoso fali ayemba et ça la succès. O ya koloba nanga danseur. Non, na studio babina ka liboso a microta, na studio l'herbe tout ça là enregistré banzembo bayembaka. Fali aye a travaillé au moins à 80% na kati ya quartier latin wana. Il a apporté beaucoup. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre émission présentée par Nanou Diamant Noir, autrement dit la patronne. Nanou Diamant Noir, aujourd'hui heureuse de recevoir pour vous Monsieur Faustin Diatta, le fondateur du groupe Talon Latin. Les lots de bêta vraiment restez branchés, les appelez pas ma solo autobêta, ils ont vraiment ébélé. Restez avec nous comme ça, vous allez suivre en long et en large. Papa Faustin Diatta, bonsoir. Bonsoir, maman Nanou, diamant noir. Bonne santé. La perle noire, diamant noir. Venant d'un pays des Noirs, l'Afrique. Voilà. Le Congo. Le Congo. Bonne santé. Santé, ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, tout d'abord, merci de nous avoir honorés ce soir, d'avoir honoré notre invitation, parce que aux Aki na Makamboune Bela Rosala, aux Tikinyon sont, on dit qu'on s'est déplacé au Yetina Plateau pour honorer
et puis honorer bateau batala rabiso na chez Diamant Noir TV. En tout cas, Papa Faustin, tu es un bio liboso. Tu aurais que pour moi biographie mouké avant de avancer. Papa Faustin, tu as batebele baye bio fondateur à Talent Latin. Est-ce qu'on peut en savoir d'autres ou un peu plus sur Papa Faustin avant de commencer? Ah, très bien, Maman Nanou, c'est génial. Faustin Jata Aza, congolais d'origine, naturalisé français. Faustin Jata Aza, la résidence nae awa na France, mais à chaque fois, Faustin Jata kenda rappé Congo parce que Aza na groupe nae Talent Latin au Ezana Congo. Talent Latin orchestre, Ezana Congo, plus association des Talents Latin. Talent Latin, Eza orchestre oyo, Ezo joué outil à communication pour l'association Nabiso des Talents Latins. Ici en France, Naza travailleur social et puis père de famille, papa Yabana Ebele. Donc voilà un peu jusque-là qui est Faustin Jata. Mais na parcours Nangai, excusez-moi, Nazalaki, directeur, il y a Zobena, puis manager naye, Zobena XOR, na komi directeur, il y a Bimi Ombale, na Basilique Loningisa, naye koma directeur d'exploitation, na groupe Quartier Latin International, Quartier Latin Entreprise, naye kosa la Talent Latin, pour servir de pépinière na groupe Quartier Latin, et en même temps, mettre en exergue ba talent nangai ou nazaranango, c'est-à-dire ba talent caché. Nasima, et à Talent Latin, naye, au Longwa Quartier Latin International pour na rejoindre balé kinangai à Quartier Latin Academia d'abord na kin et puis toyena bango awa nde na sengaki pour na tikala na France na continuer d'études et puis na élire domicile nangai awa na mboko. En tout cas, Papa Faustin Jata, tu sais déjà. Tout d'abord, merci. Tu sais le parcours, tout le monde qui parcours est vraiment moulaï. Au bandi, bah, na makamba mike belé, au leki na quartier latin, au sali, après avoir causé na quartier latin, au ça la groupe na yo, y a Talent Latin, si je ne me trompe pas. Non, na sala qui Talent Latin, tout en étant na quartier latin. Dans Naza directeur, il y a quartier latin. Oui. Mais na sali Talent Latin, Nazaka directeur, il y a quartier latin. Et ça qui m'habite pas, il y a Quadra Koraman, Kofi Olomide, qui est directeur naïe, en même temps, dans la groupe naïe. Ça qui m'habite parce que, et explication nanga ezalaki et tenaki debout, c'était un groupe de jeunes gens talentueux, mais dont les talents étaient latents, c'est-à-dire talent na bango ezayako bomba nananu, mais groupe wana est servir de pépinière na groupe Quartier Latin. Makanisi nanga ezalaki wana et permettre ngai pe Faustin Jata na mettre en exergue ba talent nangai, c'est-à-dire na koki ko komanzembu, na koki ko diriger groupe parce que déjà Quartier Latin nazaki directeur. Qui dit directeur dit dirigeant. C'est-à-dire na koki ko salapé album, na koki pe ko gérer groupe et puis ko promouvoir pe groupe. Donc c'était ça. Voilà, je pense que Batala va comprendre parce que Batebele lelo va commencer à orchestre, à dire qu'on permettre que mon sous à ça la paix, ça la pas naïe déjà, à ça la paix moi groupe naïe sur le pas à la côté, même si groupe on a côté qu'on promouvoir bien qu'on aider Batebele va comment banga pour la concurrence des comas et zarasus loyauté, Batebele va comment banga na c'est pelipo Kofi Olomide Olobi Azalaki pour Yango. Papa Faustin naïe que tu rencontres la question sous au état Talent Latin. Puisque Talent Latin est un groupe à Mounene, au peu Missi Batebele, au peu le ba combo et bani parmi d'autres familles ou pas. Donc comme un roman la groupe Talent Latin après, si ça ne vous dérange pas, vous avez maintenant le moment où les solos au les cas na internet, émission moko au salaki et puis moto, donc toujours bête à moment où ba élément on a. Avant la comme on a ba question là na ngatu na liboso Eric Touti. Boyebana ki na ye déjà na Quartier Latin, mais boyebana ki na ye na Talent Latin. Si ceux qui battent baroko yeba. Eric Touti aza moko ya ba chanteur ya Quartier Latin oyo esikanga nazalaki directeur na bango exploitation. Eric Touti aza parmi ba les kinanga oyo nazalaki ko apprécier mingi. Na lingai bango nyoso mais azaki nazaki plus que sympathiser penaye. Et salemi que Eric Touti batikaki na voyage. Il fut un moment où Eric Touti ndenge na landage émission na ya lobby indiscipline. Non, Eric n'a jamais été indiscipliné. Eric est là que bebisaki moi parcours na Quartier Latin ezalaki conduite.
Eric akomaki na moi folie de grandeur au ba chanteur na biso mingi bazaka nango ba perdaka discipline. Moi Kwiti et Mati. Après il faut nabaksa système soufi ya Kwiti oyo. Moi drogue. Après drogue ba Kwiti ça fait pas bon ménage na musala oya bango ya ki chanteur. Donc musala ekitaki. Donc, Eric Itouti, ceux qui batakaye de côté ou bien mis à part dans le quartier latin pour na bakwiti. Oui, pour la conduite, la drogue, comportement, Hermoko, Koye Bateke, Oza, chanteur, il y a quartier latin, laisser aller, c'était surtout ça. Et puis, voyage, il y a quartier latin, Zaki Kopona, Nanya Okene, Nana Otikala, parce que Zalaki, chanteur rebellé. Donc, voyage, Oana, ne batika ki Eric Touti to beta yi côté encelé na ebite so giye moko bosani yango menga na bosanité a dekonaki na podium a embaki bienté ko l'orchestre akitisaki et suspension pe landaki nga na zayi directeur na bango suspension landaki quelques semaines après orchestre voyagé a tikali pona azalaki suspendu et a komaki ko lala na siège na biso ya 5 sur 5 ye moko lobaki en émission na inventé le côté. Na 5 sur 5, nde sika bureau nanga ezalaki, na bureau ya Kofi Olomide. Nga nazalaki, quartier latin ezalate, nazalaki na bureau tous les jours, sauf dimanche. Ce qui fait que, na proposaki Eric, parce que, musicien, so batikali na kin, bazala ralisu na mbongote. Donc, koma robeta beta ba porte, ya batu. Na ebisi nabi, t'inquiète, je suis sur un projet, nazo sala disque to sali groupe nabiso talent latent nako sepela oyape ko apporter moi Pierre à l'édifice. Tu es un bon chanteur comme ça l'air batu o bake poto baroya bakuta yope ozali à jour alobi il y a pas de problème entre-temps biso aussi to pokisaki 10 chansons nabiso o il fallait to pota studio l'air to kesikoyo na bzwina no Eric na présenté et pas ya bandeko nyonso ya talent latent. Fali y compris. Et puis, pauvre Mozin, télé, Pichulu Zolo, Chico Bolebe, Guilhem Bonda, Mozart. Tu vois, un peu, jeune wana nyonso, na o ya talent latent. Na présenté Eric et Panabango, et puis na epsi bango que, na sendi na Eric, a ko tapé na kati ya répertoire na biso, Achapé voix naye parce que c'est un bon chanteur. Nzembo oyo Eric Azoloba Sylvie Dembo a excusé ngai histoire il faut natanga na relata onenge zalaki aza ex na ngai ona bota na ebana na yana epe poto donc aza awa nzembo ya Sylvie Dembo za nzembo ngai na komaki na komelaki na komai pona si Eric Touchaemba. Non, Fali muto azaroyema. Fali muto a travaillé nzembo wana. Nga naza chanteur te. Fali c'est un très bon arrangeur pona bao baye barate. Fali c'est un très bon chanteur. Siko na nzembo nanga eye na répertoire, ye muto azu yango a déchiffrer yango, a travailler yango pe a transmettre yango pe na batu msusu. L'air nga na ye na Eric, tosito siksa ye banzembo na biso na proposer Fali andimi a pesi Eric nzembo wana ayemba. Eric Ayemba Nzembo, mobimba ndenge, Fali a travaillé. A bakisate, a longolate. A retiraka peut-être ba nuance ya Fali o ezaki na refrain. Nzembo ezayanga. Na banzembo msupe na sengi pe na bandeko, parce que tozalaki na système à transparence, na sengi na bango pe, Eric Touti a intervenir. Eric a intervenir, but ezalaki nini. Na tango wana tozako sala ba cassette ya mike. Na ebisi Eric, boaka batu na yo, et permettre yo obetape tout bakabela yo comme ça ozala tout le temps piakate et c'était comme ça que yandimaki parce que ngana futaki Eric droit ya aya a participer na futaki était mena epsaki boaka mwa mabanga na yo comme ça batu na yo wana bapesa ombongo etalingate c'était comme ça et bana nyonso ya talent latent y compris Fali bandimaki na motema moko. Et puis l'air y moko ayaki na studio akutaki déjà que Fali palola leader na biso
tête d'affiche na biso na talent latent, c'était Fally. Pas Faustin, arrivé il y a Fally dans le quartier latin et Zala Kindegini. Avec toute franchise, nazoloba toza bana nzambe. Si. Toza batu oyo, il faut to banga kanzambe. Nakoki kokosela mutu likambo te pe na bakisa likambo te. Arrivé à Fally ezakindeni. So tosalaki orchestre na biso. Talent latent. Tokoti studio. Tozaki na vision na biso to bima na talent latent ndenge bazaiko ebima ndenge wenge ebima. Et à chaque fois tozaki ko solola na baleki na nga na zoloba il faut to réussir. Nous devons réussir. Et puis tozaki na joker na biso c'était Fally. O nyoso bomoni lelo et pas Fally, biso to mona yango nga personnellement na mona yango déjà na talent latent. Soki na zoloba bokanisaka karaté que il y a des gens bayana mokili po bazala ka na se ba misusu bazala likolo. Non. Biso nyoso to yana mokili po to évoluer, to avancer. Fally, c'était déjà un très bon chanteur. Nde Kofi na quartier latin bazala ki na poto. Incident moko salemaki groupe et Panzani. Et Panzani te parce que groupe ezaki ya Kofi batu balongwe. Groupe moko longwaki et mataki même pas avion pour Eya Kinshasa. Groupe Nsusu et mataki avion pour Baya Kinshasa. Bakomi en Afrique, en mboka mo en Afrique, bango bazongi balongwe bazongi na bango poto, basangani na oyo etikalaki na poto, basali quartier latin Academia. Kofi azaki toujours na tournée. L'air a comprenaki ke batu balongwe. Soki Eric alobi ke batindela ki ye maloba po azwa ba musicien bangona Blanchard Mientezolo na pesi mbote Blanchard. Ça veut dire que amonaki vide na kati ya quartier latin. Eric basali saki ba test ndenga lobaki. Bazwa ki pe batu. Mais je me demande na tangu bango basali saki ba test pe bazwa ki batu. Eric azaki pe na talent latent to salaki déjà disque na biso et les kaka na ba playback. Abosana ki Fally parce que Baebsaki a recruté. Il pouvait ne serait-ce que proposer à Fally que Baebsinga n'a pas recruté. Est-ce qu'Okoki Koya jusque-là rien. Qu'est-ce qui s'est passé? L'air Kofi Olomide aïe. Ça l'a dit quelques jours. Abandi pe ba répétition na ba homme sous ba recrutaki après ba soleil ba kusa ba lola mwana. Retour déjà bazalaki, Gibson azalaka na épée déjà avant, tikala épée na bango, mamale, tu vois, banda déjà ba répétition. Mais jour on a solo ba mama nanou, ils a vérité. Nga na ebakité jusque là, mais l'air na moni zingeti le rakabak, aye et pananga. Entre-temps, nazalaka na quartier latin, na kendara bandal ba répétition na biso, et puis nazalaka ba contact na ba télévision. Antenne A, na Antenne A avec Thierry Pinzi, Raga avec Mbouibouéboué, pour na les karana ba Fally, na ba playback, pour na reçoit la promotion, il y a disque na biso. Donc, na zoleka, na bango na ba playback, et playback ezala qui sont ba enregistré bino boleki, ba zuyango, ba bandi pe kolexango pamba na ba chaîne. Mbouiboué bazayi directeur ya Raga. C'est mon ami, Albert. Donc, a participé na promotion, il y a album na biso. Na idée que, et Panzana, lobby, to banda pe ko beta, ba concert na biso. Vision na biso ezala ndenge wana. Mais, Eric, Kofi, d'abord amoni, bazaki na bazingeti na baturabi, orchestre oyo, ba petio oyo, orchestre nini, ba lobby talent latent. Ah! Orchestre ya directeur na yo. Ya directeur. Zingeti, kende ko benga, Faustin Chata. Zingeti ya ye na matonge. Donc, les solos ngana lobby, j'ai juste dévancé Zingeti. Na eko yeba, oye lobamaki, l'air Zingeti, aye pananga, a lobby vie azo lukayo, azana besoin na yo. Sali le souni. Abinon, via mon ki talent latent, a sepeli, a lobby, ah, oye orchestre directeur. Abi oui, yamana tindi na benga. Entre-temps, a tinda kipe, sipo jazz, o azalaki le rôle à chauffeur na ye, pe collaborateur na ye, na Eric bakende ko luka Fally. Vous comprenez? Zingeti ya ko lukanga, abengi
Kofi abengi avocat na ye, maître Fidami, Tamba, Tilelo Azali. Un jour, aoko témoigner. Tokutani, Kofi a sepeli na fali. L'air ngana komi a ebisinga phrase oyo, je la retiendrai toujours. Ah oui, mais comment toi tu as des capacités, tu peux pas mettre ça à la disposition du groupe Quartier Latin. Au salut Lokaboy. On a une ça là-bas, talent oyo zanango on a disposition à Quartier Latin. Mais justement, talent latin, na sali yango pour servir des pépinières na groupe Quartier Latin. Imagine-toi devant patron na yo, à tout nous et l'orandengwana, réponse oyo koki ko pesa ye, pepo et sepelisa ye, il faut ezalaka wana. Et effectivement, groupe ezalaki, pona et servir des pépinières, pour elle qui s'appelle, talent oyo nga moko na no Faustin Jata, nazanango. Parce que talent latin, ngai nazui idée à talent latin, na parabole, il y a talent na livre ya Matthieu. Oyo, azwaki talent na ye moko, a timoli libulu, a kundi, mususu azui talent na ye mibale, a komisi yango mine, oyo azaki na mitanu, a travailler yango ekomi zomi. Yango nde place na m'inspiraki na lobi, mais nga pe nazana talent nanga, on a nini na développaka yango te, orchestre oyo ekendaka poto e voyageaka partout, nga bachaka nga na liste te, na voyageaka te, e ba yebisanga pe ke ba okomema nga poto te, mais ndenge nini na oki kocha talent na ngai na disposition te, jusque là on dirait nazo kunda yango. Yango nazalaki garçon moko trop attaché na dictionnaire Larousse. Soki o landinga mingi nazaka so na lobi momo ko na holandisa même 2-3 synonymes nango. Parce que na me cultivant ndengwana. L'air na zui talent na lobi mais caché. Latin na kepe na dictionnaire na zui talent. Au fait talent, mot talent yango wana peka latin soko balodi. Eza na 6 lettres, 6 lettres. C'est comme ça. Moi, parenthèse, wana na linga eka pona élucider batu. Po batu mingi o nazo benga bazana collectif Lamuka. Lamukeli makambo musique ka mikolo me baye bien côté. Donc c'est voilà que fali aye négocier fali aucun banc papa Faustin pardon fali aye ki ndeni ni ye moko fali aye non Kofi l'air jusque là qui place Kofi abengi yo atuni yo yebisi que ngai Kofi abenga kinga na ndenge nanga. Donc voilà. Arrivé ya Fali Poupa na Quartier Latin, puisque avant la kende musika bandeko na rosenga botana no élément oyo ya Eric Touti ndenga zoloba ye moko, après on va revenir après. Dis-moi un peu relation na yo na Fali et où wapi Fali Poupa DiCaprio la merveille, en tout cas 3 fois ACLL ndekonangai là où tu es, en tout cas bon dimanche na famille na yo mobimba ba musicien tout ya F victime. En tout cas Fali Poupa nga na yebaye c'est moko boye Quartier Latin et kendaka poto pour na kobeta premier Olympia. Na voyage on nga na tikalaka katika na tout ça na audiateur moko ni Faustin Jata. Azai na groupe moko boye ba pesa moko talent latin. Talent latin wana il y avait déjà Fali Poupa, il y avait Atélé où Azali chef d'orchestre Fali. Si au talent latin, j'ai découvert déjà Fali et Mtazali déjà leader de la série on a talent latin, il y avait beaucoup de talent. Mais na tout na déjà star il y a quartier déjà. Donc tani na talent latin. Nathalie Ndinga travaillera en tout cas, il travaillait déjà bien. Il avait déjà un certain talent. Alors dans tout cela, tant mon père Zongi, c'est très bien ce que vous avez fait avec Blanchard Miatozolo, le grand bassman. Mais ils ont manqué tout le monde a joker, mon boy. Où il y a bien un danger, puis qu'il y a un danger. Ah, ça a un aspect. Hein? Ah. Oui, bah, tout le monde est là, il y a un professeur, il y a déjà professeur. Il y a un jeune mot, vous voyez, qu'on est Fali Poupa. Ah, bon, quel est le nom de l'angaï? Si pour jazz, vous avez tout cas, token, les tokens, si tu coûtes taper, n'a pas l'air à bango, c'est lui, on va faire un bandal, n'a mangé à la wana. Tu coûtes taper, c'est la vête, vous n'allez pas sous cola, c'est net, tu n'es pas vite à la tu as un bon, ah, dès qu'on habitait à un c'est ce moment là, tu n'es pas mon pao. C'est comme ça que notre Kenan a fallu et pas mon pao. La présenté Joker aux Luka, hier.
que notre Kenan a fallu et pas mon pao. On a présenté Joker Ozaro Luka. Et voilà, nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Merci Papa Faustin pour la patience. Bande comme oti kota la élément oya Eric Tuti, oya liboso, oya mi balete ya liboso, ndenge a relata ki biso arrivé ya Kali pardon ya Fali pour pas na quartier latin. Papa Faustin. Ndenge Eric Azoloba, c'est vrai ce qu'il dit. Na sipo jazz, a pesi voiture na ye et que Luka Fali. Imagine-toi mutoye bité. Garçon moro boye karanakin, garçon moro ya bandal, est-ce que Kofi penza rejoa voiture na ye, c'est pas n'importe quelle voiture, bah voiture à Kofi, na chauffeur, na Eric ba kene Luka. C'est parce que ayeba qui est Fali. C'est logique. Et puis ayoka qui est déjà ayoka qui est, amona qui est, ayoka qui chante, il y a des albums na biso wana batu ba yoka yango, amona qui peut moi nango ba beauté bien tout ça botalatan album wana na photo au Bazali, un garçon mignon, très bon chanteur, très bon danseur et surtout bon arrangeur na lobia wa Nzembo yo Eric Azoloba Sylvie Dembo oya yemba ki na talent latin ngana za chanteur te ngana komaka Nzembo mais mutu a travaillé Nzembo na c'est Fali pas mutu a monté Nzembo du début à la fin. Générique na biso banzembo beleza wana mutu a travaillé na bande comme susu a Fali na pauvre Mose Malanda na bande comme susu. Donc l'air batindi voiture et que négozwa Fali ne baye pour ba négocier entrer à Fali. Ngape na yeko comme après on va si bakendaki Kofi Azui ngape en aparté na avocat pour na accordé entrer à Fali na quartier latin. Kofi c'est un procédurier. Aoki ozwaka aboete, aoko banga peta msusu barolandela e lobby. Il fallait amona ngai fondateur ya talent latin. Pe amona kinga, c'est là où le transfert le plus cher ils ont intervenir. Apé singa enveloppe pour na Fali. Donc Kofi a pesa yo enveloppe pona azwa Fali. Donc au tekeli le rôle a Fali quoi. Voilà pona azwa Fali. Wana futu na tekeli était. Na tekeli était mais azuika Fali atuninga azwa Fali. Apesinga mbongo. Yango wana oyokaka tolobaka ye moko Kofi aloba yango, Fali alobaka yango, ngana alobaka. C'est là où est né le transfert le plus cher. Azui enveloppe na ngai nakei. Mais Fali pe azaki na choté, nga moko pe nazaki choté. Parce que nazaki na vision na talent latin na biso toyeba yike toza na élément lokola Fali toko bimataka un jour pe toko salaka succès mais devant Koffi Olomide nandimi na suis transfert wana pour na Fali akota pour na talaki pe intérêt ya Fali na sololi pe na baninga na nga misusu bambuyibwe banani na tali plus intérêt ya Fali donc groupe ezalaki ya ba talent latin mais ceux qui a commis Batuba sepeli na ye donc a commis talent vivant, autant mieux akende na ye na quartier latin pour l'épanouissement na ye. C'est comme ça que j'avais accepté. Fali à côté quartier latin. Quelques jours après, Akimi, à Boyi na ye, quartier latin, to vandi na répétition un talent latin, to moni Fali ewana ayeli sous répétition. Tout ni to binde habité nga mouvement na biso yango quartier latin. Chanteur basé belé mais awa ngande nazali tête d'affiche effectivement Fali mutazali tête d'affiche ya talent latin leader ya talent latin nga nazali fondateur mais nazana ngaka fondateur mais au groupe tozo compter na ba petit wana moza azalaki lokola co-fondateur azarobeta guitare mais na ba âge na biso to mona que groupe il faut que promouvoir tout bana mike nano ba jeune c'était comme ça nde Fali après Akimi nga naza directeur à quartier latin Fali azoyal sous répétition te na quartier latin a komi na yeko kende ba répétition ya talent latin nga naza en face ya Koffi Olomide les grands Rambo ganga film pression nazozwa mais ndenge nini petu wana sachant que osozwa ki mbongo tu te rends compte que tous les jours au kutanakana mutu wana na répétition à quartier latin pe mutongo nani Koffi Olomide patron nanga yaya nangai parce que je l'ai toujours considéré comme un grand frère et donc c'est Aza
c'est-à-dire botalaka carapace wana ya kofite na kati motema eza ya bien motema eza ya kolimbisa motema ya bolingo oyo ya joie epai ya baparent na ye vraiment pe na maman mi et puis na âme ya maman mi pe na âme ya papa Charles Agwepa donc pression wana tellement salainga nga pe nazokende na pression epai ya fali na bi mais non kende kaka pense à toi pense na venir na yo et puis posito lia ki pe mbongo donc tango levé si bolia ki mbongo excusez nga mbongo oyo ozaka na enveloppe au pesa fali pas quelque chose fali azwa na ndenge na ye lokuta mabe na pesa fali te oyo teki mwana batu vie yo non azwa ki pe makambu na ndenge na ye fali azwa ki pe makambu na ndenge na ye ba tenue ba nini tout et puis fali aza mutu ya lokoso ya mbongo te nzamba pambolier peut-être pour amona ifali a senga te ko pesanga bo sala bo même bo bazai na yeba c'est pas quelqu'un qui est cupide atika la pe ko senga et lo remonter et avant na bosana fali aza lokoso mbongo te leur viera mbaza ko benga asenga ki baya na fali ndengo lobi ratala ki fali na TV abenga qui est plus comme un danseur ou un chanteur musicien chanteur a intégré pour azala musicien quartier latin ou comme un danseur maman nangai salaka ka Congo wana ba danseur bazaboni même groupe kake za robine la mobutu batu soki 50 bazobina la mobutu hein yo moni batinda penza voiture ya kitoko na chauffeur et que les danseur ba bina na ba groupe kake wana bakenda Fali c'est pas un danseur nous tout na Congo chanteur nyoso na Congo azapé danseur. La preuve en est que yemoko ya na biso Koffi Olomide kalazala yikobinate mais les lo soko tangi ba grand danseur na Congo il faut tanga pe Koffi vie les lois comme parmi ba grand danseur pourquoi à travailler danse parce que a monique oyo ekendaraté sans oyo chant ekendaraté sans danse loba ke oya na ba style ya tangwa ba wendo ozo ningisaka tolo mais lelo chant et kendara danse ya wana vieille moko a travailler siko fali a botama na nyoso wana a travailler danse te a travailler chanter a travailler oreille musicale te a botami nango tu vois donc a bakendaki pour na répondre na question na bakendaki ko fali comme un très bon chanteur et puis élément tête d'affiche ya talent latent. Mais le lors la moni ngakut na kanisa kilia na koma na masolo ya makabatala laton ya msusu ko bo ma vie rambo excusez nga pour la terme mais à chaque fois so beta lisola vie o beta toujours positivement pourquoi maintenant na mona te vie rambo azo ça l'émission de cinéma kamba fali bo atanga peyo atanga toujours Eric Tuti mais yo c'est comme si non ngana umeli na omoni quartier latin et comme na bureau ana tout ça là qui ponanga quartier latin ngana sala promotion album loi ultimatum wake up et puis droit de veto mais c'est vrai ce que tu as dit est-ce que boyoka Koffi a aboaki nga même na dit vérifier oyoka banzembo nyoso ba répertoire nyoso ya quartier latin aboaka ngate na émission est-ce que soyoka atanganga na émission moko ya do you vite fait mais atanganga te a parler na ngaite mais j'étais là mais pourquoi je ne sais pas besoin un problème ni non mais naza parmi bateau ya appréciaka mingi poto kutanaka dernièrement ezaki na 2023 nakenda ye kotala ye sengina ya kotala ye nakenda ye kotala ye ayamba inga super bien apesa inga kutwa kabela inga yimbongo na cité montante ya kabara bambongo amikete ya kabara bambongo ebele apesa inga et puis ndenge to solo la kina ye soki a solo li ndenge posaki nga sur un piédestal soka lobi ndenge wana ta na émission moko kaka batu babanda kotala nga na regard msusu et un regard positif alobaki tellement bien nanga mais na télévision jamais asitanga otuna déjà Koffi pourquoi na TV aussi taranga te ba effort na sala na quartier latin et obetara makamba o tiaka kombo na ngate otuna déjà Koffi yango non ça ne sert à rien problème ezate nga moko tu sais l'homme se forme par la peine
et risquer seul vous libère du désespoir. Est-ce que ça va? Soki loko moko ozomona yo moko nde il faut bundama yango wana nazo bundama quand même oyebi Faustin Jata Bien mama sûr, na oui. voilà na befort na imagination oyebi o na sali po na talent latent to komati fali akoma na quartier latin c'est de l'imagination la vision imagination eleki connaissance parce que imagination ekotambusa yo mokili mobimba ekomema ide na yo mokili mobimba ekotinda yo na progrès ekostimule yo okende vers progrès et puis okoma na évolution c'est-à-dire o évoluer na société imagination yango nde sala que lelo tozala na bavion oyo monaka ba Airbus à 380 parce que eutaki na ndeke imagination tu vois c'est un peu ça ngai oyo nga na sali nazozela na retour te nazozela te ke bato baya koyebisanga Faustin Boye non je continuerai à faire ça imagination wana yango nde tinda yenga na sala talent latent est coïncidé na départ ya academia talent latent et boti Fali aye a travaillé au moins à 80% na kati ya quartier latin wana il a apporté beaucoup oyo yozo bayebisi yo ke danseur aoki koyemba bavoko oyo nyonso Fali ayemba te aoki te kozala bazwa ye azala privilégié na nzembo moko alata la même tenue na Kolo Orchestre et c'est pas n'importe quel Kolo Orchestre c'est Kofi Olomide on parle là de Kofi Olomide alati ndenge moko nzembo esali succès et puis banzembo oyo nyonso Fali ayemba esala succès oya koloba nanga danseur non na studio babinaka liboso ya micro te na studio l'air tosala baenregistré banzembo et lelo nazo révéler yo mama na nous un bon arrangeur Fali azana mayele mingi ya musique Fali akozala na studio ye moko pa sali disque parce que akobeta mbunda akobeta guitare akobeta batterie akoyemba bavoix nyonso asali ya likolo asali oyo ya se et puis Fali Eric ayebi tozalaki na bango na studio l'air tozosala album na biso face B ayebi Fali ayebi talent ya Fali et je le dis aujourd'hui Fali azongelaka te po moni na studio wana moni banzembo boyokaka na babar batu musu basalaka ba chanteur mususu po asala vocal tamso akosala ngo pendant 3 jours azokoka mbote ah ouais ti soki aza Kolo Orchestre te ti omona Kolo Orchestre alongoli ye vocal wana apesi mutu mususu parce que les studios c'est de l'argent nga naza na studio na talent latent toza na studio ndia et pas Jupe Kiskungu na pesi mbote na yebi comment ça se passe mais Fali a faire gagner yo temps c'est-à-dire sokaye aye ko li texte l'air akoya ayembi na yemba la moko asilisi ake ko fanda mususu akoya ayembi te andela mususu kutu ezalaka mutu akokite siko bokomi ko kata c'est-à-dire lo yemba AB ayembi AB bon enregistré AB moziki aye lisusu abandela bandeli ti ayembi moziki bokangi siko AB na moziki ba chanteur musu baza bon mais Fali n'est pas ba détail nyonso bato bazoloba baoyeba onde soki biso tolobi te et lelo batu oyo bakoloba j'en fais partie parce que na okende kosenga kwanga epa ya mutu te na okende kosenga 10 francs epa ya mutu te donc je ne pourrais dire que la vérité rien que la vérité. En tout cas, Papa Faustin Diata Makambozoloba, bon, avant la que musika na pesi na no Kofax mbote na benga ke noko ya bana, Kofax bambote na yo leki ya alinga ngote po ya akoma donc famille, mais te pesi mbote Kofax. Papa Faustin mbala suko kutana na Fali ipupa ezakon parce que biso tozo mona na ba commentaire pour ngape na zo rappel temps ya kotala ba émission ba ninga mususu makambu on a dit tout à l'heure bandeko batali ba yoki version Eric Touti ya liboso pe ba yeko yoka version ya Eric Touti ya bibale et puis ba yoki na version ya Fali o ya loba ya ba 6 ans 7 ans passé na o ya lobi lelo donc ça veut dire que cohérence ezana makambu Fali azoloba azo changer langage te ezaka kayangwana kaka parce que Fali est vrai voilà ezaka yangwana mais batu bazolo ba pena ba commentaire que comme Fali a commis oye azalelo
avec du succès, du pouvoir, de l'argent, parce qu'il faut qu'on se le dise. Ouais. Et que Fally Ipupa, après si au moins et pas Kolami, il y a un ozoleka, au fait, ozoleka, pour olobara mingi bolamu, et on a un balasou au koutana la Fally et Zalaki Kom. Maman Nanou, nalobara toujours bolamu ya Fally, nalobara toujours bolamu ya Koffi Olomide, na oyo moko azo mérité. Et puis, sur Landi émission nanga, au remonté, première émission nanga na France, na Salakango, na Yves Kambala. Et zalaïka moins extrait. Mais émission ya Mobimba, ya Liboso, je l'ai, to salaka on a adoyui. Sur Landi yango ya Mobimba, makambo na zolo balelo, yango kaka na lobaka. Je crois émission zalaki en 2018 par là. C'est la même chose. Je n'ai pas changé. Lelo, l'air na lobby que Fally a ça la test té. Mais ce n'est pas le seul chanteur où a ça la test té na quartier latin. Ah bon, ok. Mais oui, Fally a outil talent latin na lobby ka ça la test té. Montana Kamenga a outaki Big Star a ça la test té. Depuis que Savané a outaki El Paris a ça la test té. Je ne mens pas. Nana zaï directeur na bango. Hein? Bongo Eric Touti. Deo Brondo, Aouta et pas à Bozi. Et après, avant Kendeko Touzaïko, Aouta et pas Bozi. À ça la test. Et bah Eric Touti, il y a des gens, Oyo Bayaka, Koluka Moussala, Barosali sa au test. Il y a des gens, Oyo, bah Monaka Bango déjà, bah Yebi déjà, Koyemba Naye, Eric a Yemba qui n'a fallu dans studio. Et loko ils ont changé ma tambo parce que batu bazolinga pour reconnaître était que talent latent ezaki koleka déjà na télé. Et puis tango wana ba télévision pe ba chaîne ezaki beleta na 98 pour ma solo tozo beta ezaki à 98 ngana za directeur ya quartier latin na sali talent latent. Tozo leka na ba chaîne Draga et pas ya Mbouye o azaki camarade nanga. Thierry Pinzi na antenne A camarade nanga bazo leksa Fally batu bazo mona Fally, c'est-à-dire ngai na Fally eza makambu ya mbongo te. Fally aza petit nanga, il restera mon petit ti l'air nzamba ko benga biso na ko sala likambu te na Fally po na zwi mbongo ye moko pa ko respecter ngata ako respecter ngate po na sali po na mbongo non nga na koma nanu na ndako ya Fally te. Ngai na kutani na Fally na répétition parce que na salayi ba 3 ans mambo toza okutana mingi coïncidence kaka tozo voyager ensemble yaza na business class ngana zananga na classe économique mais tant soir olongwa business class ko ya ko pesa nga mbote devant batu na classe économique na rolinga ko telema pona pesa mbote par politesse te vie yozalaka ya kovanda. Respect wana o azalaka nango ti lelo azalaka nango. Dernière fois na mona Fally Ipupa ezaki na 2010. Ah ouais. Toyaki vol moko a invité nga na kende na répétition baza ko répéter na mbinza na kena répétition ayambi nga nanu na mopanzi to sololi na pesi ba conseil o ngape na ko pesa parce que je me considère comme étant son conseiller occulte. Atanazo mona na banini te, mais si j'ai des choses à dire na Fally, je vais pas hésiter. Et puis tilelo na benga kae si besoin. Na benga epe po na mutu moko azolinga ko solola na ye, azwaka ete na ko benga ye po nga a o décrocher na bi mutu bo azolinga ko solola na ba solo. Na mona ete boye depuis 2010 à partir à répétition wana a permettre ingape na solola na ba musicien na ye na pesi ba mo ba conseil. Mais oui, na to monanité mais to sololaka. Et puis mingi pété. Dernièrement to sololi parce que azo sala documentaire o batu bazolo baloba wana c'est pas le vrai documentaire egoya. Ça qui n'a besoin ya na yepe azala. Donc voilà, mais kena zwa mbongo déjà na éducation nanga na probité morale nanga et intellectuelle na oko sala ngote na oko sala te ke na zwa mbongo comme un médecin congolais avant na opérer mutu na oko sala comme un médecin français na opérer na mutu bongo c'est un jour na oko senga mbongo oyebi na poto to bimara ba hôpital ta msusu
ba facturer au pété et puis ba tindeli au kaka ba courrier au futa kolo ozwa moyen na oko kende te pa fali pesa nga pona lobela yo na komi yo ka soni ndenge na vandi bona plateau na yo mama na komi yo ka soni na komi mona pamba même yo moko pa ko respecter ngata jour mususu na faux papier a ko epsanga kende bengela nga mutu boy ba o zo code wana ozo loba a comprenaki comment vie a fonctionnaka na pesa ki exemple une émission oeleki personne à rebondir là-dessus. Na pesa ki exemple ya salaire Kofi Afutakanga a ebisinga longo la boye pesa mère astekata cigarette liboso andaku et puis boye au futindaku boye pona kolia na lobango on dirait congolais comprenant ngote na lire na faire comprendre ba congolais par là que Kofi en soi a frenaka mutute tala kutu azo futanga salaire à liboso pas zo pesanga conseil c'est-à-dire au lieu pesanga poisson à apprendre nga ndenge ya pêcher pona zala stable na vie ndenga sala rapé na ba musicien nyoso wana alingaka nanu travail fali a respecta travail Kofi est discipliné fali aza discipliné natikali komona Kofi te soir moko boye la kende boîte nga natikali komona ngote natikali komona Kofi te avandika boye na tango ya répétition moi masanga ani nazomela te na répétition te parce que ça heure ya travail natikali komona Kofi te ke bino bozo répéter boyo ki avandi na en face ya siège na basi azo solola natikali komona te Kofi azalaki okaye 12 heures aye ko banda répétition 23 heures minuit azawana engai naza obligé pe ya rozala wana ti ndenge to panzana na kanga bureau moko lembi mais le travail c'est comme ça qu'il fallait c'est pareil c'est le travail la discipline l'organisation loyenge zate na fali amelaka masanga te amelaka likaya te atambolaka te akendaka ba boîte te ndenge zalaka ba musicien non omoni makambo ya basi bani naza nango te soko moni na nini ya lisolo il n'est pas comme ça c'est-à-dire ngai ezo surprendre ngai te mais na comprendre te émission na sali na lobi mabe ya Kofi te yo moko olanda be émission na mona qui même prévenir même à une émission oyo voilà jamais na kolobaka mabe na ye mais ce qu'il faut que l'oba pe mabe ya fali ya bolamu ya fali faut que l'oba parce que lelo mama nanu toyebi onzambe azobongisa lobi te lelo oko mona pe mutu aza puissant lobi pe nzambe akitisi lobi toyebi avenir te fali aza fruit ya Kofi Olomide aza œuvre ya Kofi Olomide Lobi, Lelo, tu sais, la vie est courte. Le temps n'est pas notre ami et l'âge n'est pas de notre côté. On avance tous les jours vers Tombe Nabiso, y compris Kofi. Il n'est pas immortel. Tu avances tous les jours. L'heure la moki na tongo, ozo tambola na tokansake, na ke rendez-vous, na ke musala. Non, tozo sala ba pawana, poto avancer, ti togoya ko kota na Tombe Nabiso. Parce que parcours oyo to sali na règle na biso soko tie règle oto bengaka lat na kin 30 cm to pusani to komi côté ya ba 30e centimètre wana yango nde vie na biso etikali muke par rapport à oyo biso to si to sali ça dit tozo ke na kufa sans exception aucune l'homme est mortel Kofi Olomide est un homme ça veut dire que Kofi est mortel maintenant toza na mutu ya munene bongo lokola Kofi, il faut te préparer relève. Aujourd'hui, Shoki neti asali ekiri ezesika ba cheval mais entre guillemets ekiri naye, c'est-à-dire asali a monter maison naye pour na ko promouvoir ba jeune pour akokil suko sa la musique te d'une manière ou d'une autre, ça peut arriver. Et qu'on a fait voir les obi mal sauté, mais à se positionner comme un grand producteur. Na maison na ye,
na maison na ye lelo nani ye akosepela oyo akozala na garantie ke soki aproduire ye akokotisela ye mbongo mingi lelo c'est Fally qu'on ne se voile pas la face. Il faut voir les choses kuna musika bo se limitaka kaka te ke non Kofi Asia bimisi Fally lelo il est ce qu'il est nzamba pamboli ye pona musala oyo ye pa azosala Fally Kofi alingaka Fally te na sentiment parce que Fally est beau, il est élégant, il chante bien. Non, alinga ye parce que Fally était productif. Et Kofi, c'est un affamé, il y a travail, il y a perfection, il y a compétence. C'est-à-dire Kofi alingaka mutu te na sentiment ko faire yo parce que au moni biso ba tutoza loko là ba iceberg. Tout le monde aura plus partie émergé à iceberg, mais partie immergée, tout le monde a raté. Oh, ils en a se à maï. Yangon de tolobara, au monde est long ya mutu, mais moté manaïté. Oh, ils a Kofi a kanisara na katinaye, c'est pas toujours oh ya lakisara bato yo, bazoya ko finga kabiso na ba télé, kolobaka ba mabe na biso. Non. Oh, yazo raisonné na katinaye za mususu. C'est pas que aza que ayina Fally Tony non. Ayebi ba capacité à Fally, ayebi valeur à Fally. Soki lelo qu'il faut ça la maison na ya production, atiki na musique, avant di soki na 50e niveau, soki ya immeuble nini na Washington, a Rolinga, ba tuko tuye mutakoya ko luka, ba musicien te po ba kota ba sala ba disque na kombo na ye, mais ako préféré na musika wana batu na ye ya misala, ba luka ba chanteur, lokola ba Fally, oyo baza productif, oyo bazo teka. Tout à fait normal. Yango na lingaki te que atika Fally et pas ba voisin. Po ye moko mutaza ko kumisa Fally ne bandeli. Ngana lingika Constance wana a continuer pe ko kumisa ye même soki mutu na mutu azana kanaye parce que nga proposition nga mutu na mutu azala na côté na ye Fally azala na côté na ye Kofi pa azala na côté na ye parce que na yebi que même so babongisi lobi ko simbate et c'est comme ça. Pourquoi lobi ko simbate? Et aussi batté parce que ils ont la force opposée. Et puis et aussi batté excusez-moi seconde nature na biso ya artiste na biso et tungi saka artiste na biso soki mutu awuti pa na ye amati sur likolo bango nyonso banda ba wendo ba rochero bango nyonso baza pareil sans exception aucune. Vous comprenez maman? Donc voilà. Ekosimbate bitumba oyo yebike olonga ngote ça ne sert à rien au bunda. Avant d'aborder la question oyo on appelle si Hervé Aurore Majestique bambote esika okotala émission oyo Hervé Aurore Majestique nangana tuna kombo ya Fally Dicap la merveille na DiCaprio bozala ko benye na tala la ta Fally ipupa DiCaprio ou Dicap. Parce que tout ça, moi, débat, on a le but, mais il fallait le baraquer mouton, tiens, DiCaprio, et ça, Kofi. Ce qu'on dit Cap, la merveille, ah, où t'as la talent là-dedans? Ils ont plus, Nathalie Laton, champion d'Afrique et des Caraïbes, Fally Ipupa. DiCap, ils ont sobriquet. Voilà. Na quartier latin, à Joaquinde, Anelka. Anelka. Ouais, Anelka, parce que coïncida qui, na période transfert et Anelka Pezalaki, je crois à Paris Saint-Germain, il y a un pesa qui peut combo, il y a Anelka. Et puis Fally Azaka na ba sobriquet wanate, Azala ho ebele. Si, donc comme voilà. Comme El Marabillocho. Pour DiCap, il y a un DiCaprio, bakati DiCap. Elle magnifique, elle fantastique, elle rey Margot, Fally Ipupa, hein? Il y a Kofaxo, en tout cas, Bambote et Sika a retard l'émission. On appelle ça Bambote Mingi, champion de l'univers. Voilà. Champion de l'univers. Drapeau na biso Congo Likolo, en tout cas, félicitations déjà dans Moussala Kitoko. Moutou Oyo a sauvé Biso pour Batuba Koselara sous Kofi Makambute qui a freiné Raba musicien. Mais ce qui a freiné Raba musicien, pourquoi a freiné Fally? Ce qui a l'ingara musicien na eba bongate pourquoi Fally lelo a commis na tout international. Voilà. Donc ça veut dire que
batu wana ba eshua benemi na bango ezaka bango moko. Voilà, parce que fallait travailler. L'air azali na quartier latin et après quartier latin. En tout cas, na sepela qui total a peu moi élément vite fait après Torozon en abso juste après total a vraiment élément s'il vous plaît, je vous laisse sur ça. Et voilà, nous sommes déjà de retour. Boti comme on a élément oyo bomoni ye moko fali popa ndenga zoloba parcours na ye et puis boyoki moi quelques secondes on a telibino oyo boyoki ndenga zo prononcer na monoko na ye bolamu ya papa Faustin Diata oto vandine awa atangi komboni alobe azalaki nani et puis akomaki kuna ndenge nini bino moko boyoki je crois que polémique oyo lelo to clore ngo vraiment ba oyo bolingi botala émission mobimba bolandi yango na chaîne wana mais awa boyoki bino moko fali pupa ndenge asukisaki tembe na makambo papa Faustin Diata. En tout cas, to beti mingi makambo vraiment ya fali pupa makambo quartier latin nga linga ki to beta mo mukepe masolo ya tala latin avant to chiter na biso mais avant to koma na masolo ya tala latin et là moko lobaki na lexa que on vite fait mais ezongi mo mukesima so koko pesa ko la biso kaka en 2 ou 3 mots rozwaka Eric Tuti au memi na tala latin pas que de koyemba kuna en attendant que Kofi azonga et puis a réintégrer quartier latin Kofi c'est likraté. Kofi Asili Karaté parce que Azalaki n'a manque, il y a un chanteur. Mais Eric Tuti, là je parle de Tuti. Oui, Asili Karaté parce que tu déjà balongwa na poto basali academia tangoye parce que ça qui choque mon aîné, j'étais présent même mutu ya suka oyo ba repeshaki na quartier latin ezalaki mboshi. Donc to vandaki na Montfleury, coïncidaki na zaki na Montfleury. Téléphone et Leli Kembochipe, il faut azonga rejoindre quartier latin académie. Kofi Aganga. C'est un choc, voilà. Donc, Vidouana et Kotaki na quartier latin international, l'air aillé, Eric Azagi na suspension, l'air orchestre Zalibanda na bengi Eric a travaillé, au lieu qu'à vendre à Bonanda, pour permettre pas au moins quelque chose, n'engena même qui est na talent latin. L'air vient à Bango aillé, akimimbangu yango wana pe abimaki ne peka mwana etinda kene ko benga fali azokima po abonde la pe azonga mais c'est comme ça po abattre la moi esika na ye kene ko benga ye wana kimi aye fali mais non aya ko lobate ke akendaki po fali danseur lokuta ayokaki talent ya fali déjà na studio tout ça la studio Eric présent wende musique a ezo sala na moi talent latent, tozo enregistré na Butu, tozo bima na Tombo studio, tozo lia na Misapi, pisonyo soboe na Butu wana, na studio ndiaye, ayebi kapasi avant bokota na studio, puis ayebi ndenge fali a okota, ayebi ti asilisi ake govanda. Oh abandela le sunde nini, impeccable, bravo fali, ezayika ba bongo. Tam soupe Eric, aroya pe boye, a raté pe abandelia. Et puis lelo ngai pona Eric na kiko zalaka na sengo yaya na biso ya na epoto atika robongo la maloba pona hippodrome tozala réaliste, soyons pragmatiques. Quartier latin ezwa ba musicien boni Kofi akoka ko satisfaire ba musicien nyoso na hippodrome de Paris Vincente. Et il faut bailler baké Kofi Olomide aza mutu atalaka nanu musala. Lelo azozwa bango comme ça. Non vrague, mais il est en train de tamisser. Ndeba oyo bazo konyongo la voilà. Oyo ba mérité, ndeba kotikala. Et puis oyo ba mérité te azozwa bango ta kozana besoin na bango te parce qu'il faut bazala productif ti na podium. Et puis, bah, y servir, y a karaté de pots de fleurs, na podium, bah, vandi, boé, pour bah, là, ça ben compétence. Et puis, oyebi, bah, tout na biso, so, bazal sous à jour, bah, travail à sauter. Il faut, boza à la hauteur, pour y Kofi antima. Mais boza est belé. Mais pour l'instant, a décidé nante. Et puis, ngai na bango, nangai, to yebi ki est Kofi Olomide. Pour, bah, misusu, bah, bofinga na bino bisote parce que, faso yo musuana obo yebi kaka wana lere yaka ok ozo beta mabe ozo yemba mabe parce que ya oyoka na sonité ya ochao pembeni
Et puis bana nyoso pe bazo finga kabiso na ba télé ba ebi Koffi Olomide te. Koffi Olomide a été très bien éduqué. Il fallait aux chance ya koyeba ba parents ya Koffi Olomide. Milimo na bango pe manakimi. Merci bino ba botala biso na bandako papa Faustin Diata, merci déjà pour na honorer biso lelo. Torate ba moi moké sango pe ya talala temps parce que talala temps et beta maka trop. En plus à chaque fois ba yamba fallait quelque part c'est ba tout lié parcours na yé to yo kaka talala temps. Mais à part ko yo kango na monoko neti ya fali bien mikolo neti to la mno juste makambu ya Eric Touti et vous tous ko la mukaso su mikolo yo talent latent d'elle-même si on peut dire comme ça et zo yo kana les sociétés. Oui. Et au lobby tout à l'heure que Bozana studio, oui. Bozo continue toujours à évoluer, aux jeunes à Sika, aux recruter, pardon, et ça n'engeni siko na minute makamba. Talent latent, oebi ngai l'air na comme installé na poto, c'était tout à fait normal. Yo zamwa na poto ebi awa dengezalaka. Il faut luka t'insérer dans la société par une insertion, par la formation, le travail, le logement, aux OAP et SICA, le collaborateur Sobazani. Et ça a un parcours aléatoire. Au OAP Mukanda dans 1 an, au OAP situation dans 10 ans. Au OAP Moussala, tout ça. Mais, dans la vie, Toro Sangisa Makambute. Il y a un peu ça qui, moi, vie doit attendre là. Après, Nayaki ko relancé Talent Latent à partir il y a 2023. To bandi ba répétition, na sali ba recrutement, tozan na studio pour ngamoko na koma ape banzembo. Sauf que Talent Latent ya lelo, eza lisusu loko la Talent Latent ya libosote. Talent Latent ya liboso, tozako yembela basi, tozo yembela ndenge ka banzembo nyonso ezalaka. Mais Talent Latent ya lelo ngana sali yango plus pour servir d'outils de communication na association na biso les talents latents au pluriel. Tozala na banzembo moko instructive, éducative et constructive. Pourquoi constructive? Parce que tolingi to construire pe ba petit cerveau. Excusez-moi. Tolingi pe to construire ba petit cerveau. Congo na biso eza na posa na yango. C'est-à-dire talent latent na sali ba texte mingi eza kaka ko éduquer bana, ko éduquer ba famille, ko parler na ba fait ya société et puis na ba projet ya ko kenda ole ya ko beta na ba bar to créer ba activité pour na ko bimisa bana na enfermement bazala na école tamsusu anniversaire ya fête école talent latent eye yango wana na sombaki instrument na sombi na groupe électrogène pour ekende même na kisenso talent latent viko ya robeta eyembi na école banzembo oyo eza ko éduquer bana ndenge tango na biso l'air tozai ko yekola tozai na cours moko bo ya civisme o ezai ko laksa biso ezaleli na kati ya société ko tinda biso ya ko respecter hiérarchie o ezali entre yaya na leki droit d'aînesse entre papa na mwana. Maintenant, biso to tia yango na banzembo to éduquer batu. Tozo sala yango po na mbongo te. Eza façon na biso ya ko participer, façon na ngai ya ko participer na éducation ya bana oyo na instruction o eza baza na mboka na biso. Éducation nationale voilà, quoi. Voilà. Donc na tia pe par na ngai et puis ezala pe lokola continuité ya travail oyo nga nazo sala na poto. Po ngai na poto na mokipaka na batu misusu. Donc, bazakutu na besoin nanga plus na Congo que awa. Pour awa, biso batu mwindu, il faut travailler 2 fois plus que mundele pour te maintenir. Mais na mboka nanga, ekozala eloko ya sika. Ekozala apport nanga pour la jeunesse congolaise. Yango nanga na lobby, travailler pour la jeunesse, sans la jeunesse, c'est travailler contre la jeunesse. Donc, biso ba dit, il faut travailler na jeunesse, na jeunesse pe na biso poto la kisabango, lobby oyo bango ba hosala parce que avenir ya nation na biso ezo dépendre na jeunesse. C'est ça vision ya talent latent. Donc na cadre et association, tozaki na ba projet ya ko kota na ba commune nyonso, ndenge ba lobaka na français, un clou chasse l'autre. Donc les valeurs chassent les anti-valeurs. Ba talent latent, ba chasser ba kuluna, ba chasser ba shege, ba chasser ba tuana nyoso na ezaleli ya malamu. Ça va prendre beaucoup de temps.
mais mieux vaut tobanda déjà que tozelaka kaka ke nyonso euta likolo. Et puis tozosala yango te na vision oyo ya bato ebele so bobandi eloko bolingi lobi kaka efuta parce que soki oloni te lobi mpe okobuka te. Et puis lelo soki yo moko nanu obandi te parce que na lobi na yo awa l'homme se forme par la peine et risque seul vous libère du désespoir. C'est-à-dire soki yo nanu obundi yo moko te mutu mususu akoya kotendre yo perche te. C'est comme ça la vie. Ezali eloko ya sika bato bazoyebisanga babima yo osala bato bakolia ndenge nini non mais totala nanu kolia te tobanda nanu eloko oyebi mama nanu lelo soko tie mai na mulangi awa otie produit chimique moko ya mwindu awa otie bouchon kuna otie mulangi awa olobi ke nazoteka Coca-Cola mutu moko ta koya kosomba mais soko sangisi nyonso ndenge ezalaka otie yango na mulangi bouchon tout ça étiqueté Coca-Cola otie yango au frais oye koteka bato bakoya kosomba c'est-à-dire eloko nyonso na mokili yo moko nanu banda omoni musala na yo oyo bandi oyo yango nde ekobotela yo TF1 ya lobi M6 ya lobi ekobotela po yo moko nanu deja so bandi tu auras des apports demain mais soko lobi na bato ovandi na ndaku lobi na ngina sala émission na monter émission caméra ezomonana te eloko moko ezomonana te bakotalaka ona musika banda nanu. C'est comme ça nous les talents latents tolingi to banda na instaurer nanu eloko wana tokende kobeta boke penza na kisenso na école moko parce que talent latent tout si to réhabilita école moko na tongela bango bureau administratif pour na directrice et puis salle de réunion pour na ba professeur na bibwa tokenda ti bibwa na clôturer école to salela bango pe ba sanitaire na fournissa bango plus de 50 pupitres ba ban na 2008. Mais au salaka biloka bongo na katio maloba excusez-nga biloka bongo faut remettre ba caméraman faut kotika on a histoire parce que na monoko boye bi congolais bien or ba effort a bongo zo sala il faut payer ba image tikalaka ba image ezali nazana ngo tilelo ba image ezali na ba cassette na bino ya liboso wana nazana ngo na ndaku mais il viendra un moment ndenge na lobi na yo o to kozwa pe soutien ya batu misusu poto bimisa nyonso na poisa parce que lelo toza limité lelo même talent latent ndenge za na Kinshasa moi répétition transport aba musicien pour l'air bayaka pe baliaka ezakaka na defalka kangoka na moi salaire na ngai o naza kozwa na luka pe ba aide na bandenge nyonso mutu moko te aya ya mwana na peso exemple ya Coca-Cola tokende nango ka boye po batu bayaka ndeka na sima po baya pe kobeta batolo nga nazaki ne bandeli nga mutu na salaka ya zala boye mais tangu yozo banda likambu bazala raté bazotala wana musika donc c'est comme ça donc les talents latents lelo mais tokoki pe koyemba mwasi mais tokoyemba mwasi dans toute sa splendeur sa magnificence sa beauté la femme africaine pour mettre en exergue beauté naie ezaleli naie toyemba te ke o chéri yaka to sala beauté wana te toyemba pour le comme boyembi nzambe boyembi chéri non toyemba pe na société nini yango ezoleka bakonzi il faut basala nini pour la population bana il faut se comporter ndenge nini devant baboti mwana na classe il faut atosa molakisi molakisi il faut pas attaquer la moana connaissance na mbongo molakisi il faut transmettre des connaissances na sali banzembo ya bandenge wana mususu eza lia ndambu bomba ndambu kozwa te mbongo na yo okende kaka kolia yango na banganda na kimbuta na kimbondo to na oswe donc eza nzembo moko eleka na karibu babeta maboko na kar. J'ai des chansons comme ça, éducatives, instructives et constructives, pour construire ma petit cerveau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Papa Faustin Diatta. Babi, la télé, c'est le temps c'est l'heure. Donc, Tota la Mungonga, Mungonga pe Poussani. J'espère vraiment que Torozoyo Mbalasima pour la sentir, surtout quand tu souka o makambaroloba eza pedzebele na ebi que Mbalasima Torozoyo. Mbalasima leo Torozoyo, je pense que Torobanda Mbalamora la makamba tala latent et le futur ozo sala projet et tout.
Torotika na biloko to bete belé ou en tout cas merci oui Nalingaki na lobeloko moko na communauté naza très déçu na société moko JBM Fret bayaki kozwa biloko nanga na ndaku sonorisation ya sika nasombaki na Woodpress groupe électrogène ba biloko ebele pona makambo nazoloba projet nanga depuis le 11 mars 2024. Ah ouais. Il fallait ba livrer ngango na Kinshasa. Tilelo nano ba livrer ngai. Donc plus de 1 an. Plus de 1 an et quelques mois, je crois, et 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, explication. Toujours d'explication. Ce n'est qu'après qu'on découvre qu'il y a au moins 200 plaintes. Ça dit, bah, tu me soukou, tu vas bilo qu'on a 2022. JBM Fret. JBM Fret. Voilà. Donc, vraiment, na osenga na bango d'urgence ba livrer nga bilo konanga. Parce que c'est pour une bonne cause. Na sali yango te pona beta musique na ndako nanga bana ba binaka ba melaka masanga na sali yango pona ko éduquer jeunesse congolaise na bimisi maele nanga pona koma banzembo pona jeunesse congolaise mais eloko wana eza outil de travail bazala honnête parce que biso ba congolais tolingi kosla couler douce ozwi bambongo ya bato po sala ba chantier na Kinshasa pour osomba ba mituka pour ça la vie alors que les ambongo et entreprises oyo yo joué engagement pour au satisfaire nazolo bana kombo ya batu nyoso baza dessus ba oyo nyoso n'a porté plainte hein, ne vous en faites pas n'a porté plainte c'est en fait c'est que j'allais dire plainte nangai c'est qui est ceux qui ba sali ma cité plainte nanga moi je paye un avocat tous les mois bazwa nga bambongo ebele nazaka na problème te naza na ba relation na ngai pe na niveau ya batoyo balingi France ezala na ba délinquante et plainte ekei bisika nyoso nazolo bana kombo ya batu nyoso bazali lésé bosala JBM nyoso parce que boya ko se retrouver te ba renouveler kayo mukanda te boya ko se retrouver te que ba débouté yo boya ko se retrouver ne loko na te parce que la France n'a pas besoin de délinquants. France en a besoin ya bateau yo bazo ya ko participer au développement ya France. Des gens qui travaillent. Moi j'ai un métier. Na sunga kana travail kana grosse association na mboko ba yebi qui rapporte quelque chose et loko na sali yango pona ba jeune ya mboka na biso. Nalingi na participer na mema pierre nanga à l'édifice. 1 an, c'est quand même trop pour patienter. Ba benga ka batute, il faut yo benga bango, mikolo okotu, téléphone na bango ezolekate. Donc ce qui peut beaucoup ko relancer on a des missions et ko ya mama na nous et ko sala biso bien. En tout cas, merci papa Faustin comme la souka. Je sais pas ba remerciement ce que Zali pour te ici baby qui tourne balasima. Gana zakana ba remerciement te parce que so na tangi ba komba batu ba okende koyi ba mbongo na ba caisse pour ba ka opesa ba musicien pona nga kutu il faut ministre à justice à défendre enfin à suspendre batu bato bazo boaka c'est-à-dire ceux que za homme politique ba ko boaka yo na nzembu te ceux que za li pasteur ba ko boaka yo te parce que ba homme politique ba luka kaka ba sala ba détournement bato baza ba comptable na ba compagnie ba koluka ba buka ba caisse po ba pesa ka bato ba boaki bango nzoto ebonga na lokumu l'air bazo ka bazo boaka bango mbongo ba oki ko bongisa banzela bango bazo zwa bazo pesa individuellement bato et ça je suis contre ça ba pasteur bazu en otage ba maman o bazaki ko buka ba pondu na ba matembele bazo ya na bazona kin ba kalamu koteka bazakal soute bakanga bango en otage na ba prière o ebandaka ba 7 heures donc ba boaka kalsuba donc vraiment ministre de la justice a joa penza mesure moko drastique draconienne envers baninwana au niveau boaka mutu na yo boaka muto yaza na commerce na ye o boaka kombo ya commerce ya zosala po osala publicité na ye mais bato yo bazana ba caisse ya l'état o bazana ba mbongo na politique
député bakomi lokola bana mike kovanda na banganda. Tout ça, on doit arrêter ça. Tozongela eza quand même mboka ya Lumumba, ya Mobutu, ya Kasavubu, ya Etienne Tshisekedi, ya Papa Kabila, eza quand même mboka ya batu ya Tshombe, ya Kalonji. Quand même, toko réduire en un centre boyété. Il faut arrêter. Donc, on va boire kabatu. Na obima na au téléphone na robenga bino. Bon, excusez-moi. Je vais vous appeler. Quand je dis que ça batou au fait ko boire kabatu ça vraiment la chance honnêteté ndetinga ko ba remerciement na nga na ko pesa na bateau bazo soutenir nga na pesi remerciement na ko fax mon frère ben ko no ko bana remerciement à papa Hervé. Aurore Majestique à mon fils Miguel. Remerciement la bino so o botala rabiso na bandaku. Faut la remercier bino bozoraton ya kotala biso ya ko partager bateau botaka ngana ba prière pour zapi na bateau mususu na ndaku na bango avandi pe boyatali ah maman na nous diamant noir azomona na te mikolo yo nzambe batela esika zali ba remerciement na bino so vraiment ba oyo boyera pe ko commenter pour bo pesa biso force to ke de liboso. En tout cas, on peut corriger dans les commentaires. Maman, ici, oh, le baki le, ba le baka la, et ça peut bien pour ngape na zoape. Bon, moi, je vais baksa roka na mokili. En tout cas, merci na bino, c'est oh, vous aurez vraiment tant peine à côté la biso. Na remercier penzambe, oh, après si biso pe ma poto réaliser émission oyo. Papa Faustin, na remercier yope, na ndenge pe o se déplacer qui oye aux 8 ans na yo. Pour réaliser l'émission Oyo. Et quant à moi, Nanou Diamant Noir, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.